je veux dire ici à M. Kamere que la culture de Chancelo Kopamba dans laquelle il a évolué politiquement, elle est dépassée. Elle est dépassée. Que du bonheur, le défenseur des droits dans mon pays. Beaucoup de bénédictions. Mbote na bandeko na nyonso ya Kuli Media TV. Bonjour. Lelo tomonani lisusu epa na bino na mabota na bino bisika nyonso bozali na ye rapidement comme d'habitude. Parce que Nabutu à Lelo, entre hier et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Entre autres, Likambouya Vital Kamere, qui a été invité par la justice au départ. Donc, invité qui est dans le tribunal Yamatete, la limité wana. Pour Bayokae, la affaire où Etangami Makambuya 15 millions, na Likambuya dossier à 100 jours. À l'issue, il y a écoute naïe, n'est pas ok là qui est. Tu es comme on a que M. Vital Kamere n'a pas quoi pour accompagner dans le tribunal là 13 heures. Avec vers 19h directement, mais Tchaki est maintenant c'était le côté Nakatia Mutukanae Moko vu Ranaye comme étant le directeur du cabinet et président de la République. Memie inde ti na makala. Alors à partir de Makala, na moment moko boye tomoni président de la République pas tamboli nanzela. Ba tuniso ba moni kota rond-point ya Bandal en direction vers Makala, ba tuniso kantia président keko bimisa Vital Kamere. Ba tuniso ba lobby na ba tweet na bango que ba bimisi Vital Kamere. Ba misusu pe ba yeba non azaka na boloko. Tu veux qu'on a que éventuellement Vital Kamere à la ligne à prison à Makala. Tout la mouki na tongo lelo. Tu as eu ma nouvelle yasika comme quoi Vital Kamere à la lagi vraiment dans Makala. Na ligne bolandana nous éléments oyo. Il y a pourquoi ya lobby. Otozomona maman Amida dépassée par les événements face à la police. Azoé batté le Ronina Sloba et le Ronia Sala. Botala et puis Tozon a tout continué à Masso Nabiso. Ah, messieurs, maman pardon. Yo côté pas.
Ah, messieurs. Maman, pardon. Yo côté pas. Voilà, bandeko nanga bouti kolanda mama mida liboso ya police ndenge mbutu ezo salama atomboli maboko nyonso na likolo pona azomituna likambo nini ekoyeli bango. Dossier oyo eza très sensible, eza dossier moko entre deux partis ya minene, l'UDPS na UNC. Soki tolobi tozonga mwa nsima tokomona ke batu ya UDPS balingi susu Vital Kamerhe te na pembeni ya président de la République. Balobi que Vital Kamerhe azosala nyonso pour déstabiliser le président de la République, pour te masolo ya président de la République ekende kitoko te, pour ye azwa bokonzi ndenge bayokanaki na contrat basignaki na kota Kenya, comme quoi dans 5 ans, ceux qui 5 ans et coquille, Vital Kamerhe nde mutu fois passé président. Or, Vital Kamerhe a passé comme président, ceux qui sont majoritaires à niveau de l'Assemblée. Mais pour le moment, en tout cas, baza majoritaire pour te dire que majorité dans l'Assemblée, ils allaient battre la FCC. Alors, mando que zobeta ma gauche à droite, ba Kuba. Vital pe côté naye alingo tika marambute. Donc, yango bozomona que ba dossier comme Kobima, il faut balandela Vital. Mais tozonga na na réflexion à solo. To ebine marambo eleka na mboka wana. Comment Vital Kamerhe akoki kozala interpellé et puis va payer mandat moko d'arrêt provisoire pour bakolo ba pe non kende na ndako vanda ozana résidence surveillée okoki ko bouger te tito kotala clair na makambo mais batindi na makala pona bato ebele eza humiliation. Mais pour la biso ba tutoyebi que makambo ezala nenga démocratie eza nango humiliation te. Soki justice esengi bongo il faut ezala bongo. Bolanda président oyo akangi Vital Kamerhe nenga lobi face ya média bongo tozonga. Bandeko nanga bauto mona président, bandeko nanga bauto mona président ndenge alobi face à média que botika nde escroquerie. C'est le mot qu'il a employé. Botika escroquerie. Soy botika escroquerie. Wana makambo eko changer pe pona bino. Mais soy botika escroquerie te makala isi fungwami. Elingo loba nini? Elingo loba que le président, le juge plutôt, oyo ya Kamerhe na makala, a ebi lo roni azo sala pa ebi nani azana simana. Et pour mboka na to ebi ke oko kanga n'importe qui tu bongo te. Yemoko a ebi nani azana simana. To continuer ko luka poto eba makambo ezo lika ndenge nini.
Mais bolandi e boyoki e. Botika escroquerie pour makala esi fungwami. Ba betelie maboko. Est-ce que président juge wana arozaka na place wana? Soki makambo eza na niveau ya président ye moko te. Et que eza na maboko batu misusu, est-ce que juge wana arozaka na place wana? Opesi mutu pouvoir akomi kosala po écarter baba humilier na modèle ya boye. Il a prouvé tous les documents sont corrects et parfaits et il n'a jamais volé dans sa vie. To éviter. Na ngina tsela bino mwa élément moko mususu ya muke. Otozui na butu ya lelo et bimaki na depuis 1h du matin. Pour Batimiso Balobi Vital Asia Bimi, Azanda Kunaye, avandi paisiblement. Bamisu pe Balobi te Azara na Makala. Alors, na otila bino moi ba voice moko ya Mike tozui. Oya Mutumuso Aza vraiment na kati ya Makala na pavillon 8. Azolo Bakaza voisin. Ya Vital Kamere. Pe atindi na ba. Bilili Ozola Kisake Vital. Avandi na kati ya prison ya Makala. Botala bongo tozonga. Abima ndeni abima na butu azawa piti na ngai ori varate azawa zo solo la na poni kutu ya mutu na to telemi na pesi solo na vokana donc azali hein tous en même pavillon même chambre un voisin alors bi kutu ye avala la muswail fa ba eboki baki bakirele pe boki na bashimboki na zanango donc fa ba eboki a muswail la ola la 100 boki tout ça na on a vu ce temps normal o abimi rien yemuto wakama magamango donc isoki bimili tout ça ne ba créer les petits chupa bae na washimboki donc voilà quoi Jonathan tout ça na ya wa petit na ngamoni ke ba Subaru donc songa na lagi atembe mouvement menge kota yo tout ça ne kuto nga to cha novela salanda ba film novela tout ça na ye awa Tuzana yeti na minicho na bano za awa mo petit na Washimboki donc voilà quoi bazoko sa crise kuna neti oli afsalaka ba piquer ba crise yesiko ya komi kuna o cravate mulunge akwei afandi na sa akwei akomi obimisa fulufulu bande konanga ya Kuli Media TV bon continuer ko s'abonner na chaîne na biso ya Kuli Media TV pour makambo comme passionnant makambo comme elengi comme kitoko abonnez-vous massivement to koli sa chaîne to kende liboso pour epesa biso pe courage ya ko continuer ko pesa bino ba nouvelle bien bon uti ko landa bino moko ne Vital avandi na kiti balobi kutuka sengi moi bière amela Pouye, le roi Zamutaki Sangani, alala la bongote, femme la moi bière na to ebaki angote, bangonde balobi. Maintenant, la source wana sogeza solo te, il faut tout vérifier mais tout tigne libino on a le botala. To sala analyse na bisone to salaka. Kuli Media TV azawana pona bino, azawana pona masolo oyo ya mikolo yo, oeza à la page. Vitesse nde soko za la vitesse internet au élément oza la vitesse te au vandi voilà bande konanga pona lelo na suki wana na rotia bino botondi nyoso o etongo elongo bani na pesa bino na ba mabota na bino boza malamu pe tokutani na mikolo ezoya merci.